Babina Sali pour Lingani Tangama solo boucle. Fasiria namna gani tutatembea mwendo wa sasa, basi tunajua kama AMCC ni kundi ya waimbaji wanaimba kanisa wanaangalia sifa kwa Mungu. Alors tunakutana pale leo juu ya kusema tusikilizane namna gani tutatembea, na yote inapita mzuri sana. Tunapigia Mungu asante, kwani tunaona kama waimbaji wanakuja kusema yote ni faida kusema, na tunabeba mwendo wa sasa. Mungu atuchunge, Mungu atusaidie. Bana betu tutambo wase kwa sana na mabeo wa kwenza kisangisha tena bisambu kwenza kisangisha kwa mena banku bonsoir kwa yo binga banku kona yo bizita bonsoir kwa place kozala na yeye oyi place kozala na yeye Zambi atulama Zambi kana letu watu basi wanachukua chetu kumpala bantu basi bachimanya yesha Zambi akana. Oui, bien aimé, nous étions là avec les musiciens chrétiens qui sont rassemblés dans l'association appelée AMCC que vous connaissez, et nous avons eu à faire notre réunion correctement. Tout s'est bien passé et nous croyons que pour la gloire de Dieu, nous allons prendre une nouvelle marche et tout se fera correctement. Et nous remettons toutes choses entre les mains de Dieu, parce que c'est lui seul qui peut nous donner la force et la vraie force pour aller de l'avant afin que toutes choses marchent correctement. Fathers, mothers, friends, we were here to discuss with between the musician, and we know that everything was very good, and we know that the Almighty God will be with us for the future of this association, and we know that with your support we can go ahead and do more, and we bless everyone who is with us. Okay, bandeko tozalaki awa tokutanaki na bayembi nyonso ya AMCC. Ebi ke AMCC ezali lisanga oyo ekanisi ebebele na bilili akanisi ke bomonaki yango après tambula yo tomonaki makambo ezalaki mpenza yango te. Tokutanaki tosololi nyonso eke liboso komite ya sika eponami toyebi ke manso ekotambola malamu. Nzambe osunga biso pour que lezoya bomona lisusu AMCC na nguya pe na couleur ya sika. Nzambe asunga biso. Omoni ke bon Nzambe ezalaki eza bango te ngai kotuna kote babengi neti ngai mpona kala mambo selon Nzambe atiaka tulanga enfant obéissant. Mais vous avez vu comment ensemble va décider, non, on ne change pas l'équipe qui gagne. Pour ça, nous sommes là la transparence, nous sommes là pour ma case. Nous avons l'association pour la matière à la voilà, le Valio va être de partout le monde entier, AMC. Bon, moi j'ai toujours dit que l'AMCC est indivisible. Donc j'invite à tous les musiciens qui est ici même si elle a ça la coupe na yo de Simba. Oh c'est le tala yo papa. J'invite à tout le monde. Aya to ça. Comité donc na élection. Akotia bureau police, senior aux mission pour la président. Même mon président sortant. OK. Adam paré na ngai. C'est mon père, mon papa. Papa Olobini. Yébi sanga soki olingi o continuer na
alobi mwana na ngai esi nasali mosala ekoki wana na lemo a partir ya réponse na ye nde omoni nayebi koto bandeko bazali parce que était clair epai soki alobaki manga ke na continue peut-être nangina zwa elan mosusu mais alobaki manga clair ke mwana na ngai esili vous comprenez? C'est-à-dire, nous devons se sentir prêts pour postuler comme président. Il est le bienvenu. C'est mieux qu'on y ait pour analyser les critères, c'est le même pour être président, il faut que ceux qui ont rempli la différence. Moi, Moïse, je ne suis pas un hypocrite et je ne serai jamais hypocrite. Je soutiens Moutouboyo, à jouer là-bas. Il y a bien pour faire la conseil pour ça dans un des équipes. On a un sentiment, c'est-à-dire, c'est vrai, makambo eza papa lipita ya boye boye yango ndenge merci beaucoup merci papa Moïse balanza batepi banduku tunatoka kuisha banduku tunatoka kumaliza mkusanyo munene tukutana hapa bayemi tukutana hapa juu kufasiria namna gani tutatembea mwendo wa sasa, basi tunajua kama AMCC ni kundi ya baimbaji banaimbaka watu ya kanisa wanaendelea kupandisha sifa kwa Mungu. Alors tunakutana pale leo juu ya kusema tusikilizane namna gani tutatembea, na yote inapita mzuri sana. Tunapigia Mungu asante, kwani tunaona kama baimbaji barikuya kusema yote ni faida kusema, na tunabeba mwendo wa sasa. Mungu atuchunge, Mungu atusaidie. Bana betu tutambo wase kwa sana na namabeo kwa kwenza kisangishitine na cha tena bisambu certificat de ménagement banque yo binga mpona yo ezasita bamosa place yokozala na ye oye place yokozala na ye Nzambi atulama Nzambi kana letu watu basi wanachukua chetu cha kumpala bantu basi bachimanya yesha Nzambi akana. Oui, bien aimé, nous étions là avec les musiciens chrétiens qui sont rassemblés dans l'association appelée AMCC que vous connaissez, et nous avons eu à faire notre réunion correctement. Tout s'est bien passé et nous croyons que pour la gloire de Dieu, nous allons prendre une nouvelle marche et tout se fera correctement. Et nous remettons toutes choses entre les mains de Dieu, parce que c'est lui seul qui peut nous donner la force et la vraie force pour aller de l'avant afin que toutes choses marchent correctement. Fathers, mothers, friends, we were here to discuss with between the musician, and we know that everything was very good, and we know that the Almighty God will be with us for the future of this association, and we know that with your support we can go ahead and do more, and we bless everyone who is with us. Tukutanaki na bayembi nyonso ya AMCC ebi ke AMCC ezali lisanga oyo esanisi baekebele na bilili nakanisi ke bomonaki yango après tambula yo tomonaki makambo ezalaki mpenza yango te tokutanaki tosololi nyonso eke liboso komite ya sika eponami toyebi ke manso ekotambola malamu Nzambe osula biso pour que lezoya bomona lisusu AMCC na nguya pe na couleur ya sika Nzambe asula biso. Babina sali po mulingani tanga masolo boucle.